Yes, papi.
c'est pas le moment. Bon, et bien.
Laisse mon programme micro à tes oreilles. Mbote na biso na ebite soki bana mokoto bazali awa mbote na biso soki bana mokoto bazali tobeteli nzambe wana maboko makati soki bana mokoto bazali kati na esika merci pour pesi na merci bana biso ensemble kati na poko ya lelo. Pourquoi Oyo ezali 40 jours ya Maman Monique Nkasa Bolumbu. Avant de banda makambo nyonso tosika musique tobina tolia tosepela pourquoi tosepela et pourquoi pe tokoyeba komela oyo famille et préparé. Monique Nkasa azali icône d'autre part tobenga Bukulaka oyo avandisi akolisi abotisi famille ebele ndenge tozali koloba awa tozali komona biso tozali parmi bana, tozali parmi baleki, tozali parmi bako. Lelo lokolo ezalaki 40e jour na ye, tolobaki tokopanza yango na ndenge ya Bukulaka. Avant tokende na programme, tolingi topesa lecture
ou bien Mokanda oyo ekomami epai ya Joël le Maman. Azali na biso te awa, mais tozali na ye ensemble en esprit. Yango na kati ya lecture oyo natanga nalingi tolanda ndenge Joël Maman epi kokomela libota mobimba. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à tous ceux qui ont été présents lors de la fête de notre mère, notre tante, notre grand-mère et notre sœur Monique Nkasa Bolumbu. Votre soutien, vos témoignages d'affection et votre présence, ils ont conforté dans cette épreuve. Un remerciement tout particulièrement à ceux qui sont restés à Nkasa durant ces 40 jours. Votre dévouement, votre présence constante et vos prières ont été une grande confort pour toute la famille de Monique Nkasa Bolumbu. Merci du fond du cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. On est à la message, il y a Joël le Maman. Voilà le programme Nabiso Ezali Boué. Programme Nabiso Ezali Boué. Aujourd'hui, nous allons comprendre matanga ya maman Monique Nkasa Bolumbu. Et à votre remercier encore Bakoyo de le premier jour jusqu'à aujourd'hui, Baïbeka Kotika Bisote, pour l'organisation Oyo il est là, et belé va contribuer à établir sur le plan financier, finance, on peut dire, dans nos soucis, et ezali dans ma conseil, dans nos soucis, na prière, il y a d'autres qui sont physiquement, les lots pour passer invitation à mon côté, mais quand on est bouillé, pour conforter encore, oui, ezali notre famille. À ce qui concerne la famille, lobby à partir il y a 14 heures, tu as lobby dimanche, tu as au solo là, il y a plus de 40 jours, chambre et ezalaki ya kokanga, lobby na 14 heures, famille, tu as puna, solo, ou tu solo là, ensemble. Après que solo, oui, ezali ensemble, voilà. Conseil peut écouler par aux anda T. Voilà quelques communiqués, annonce pour tous à la Kinyango. Oya pour Masanga, pour Naoné, il y a Monique Nkasa Bolumbu, famille Beko Bumisa Masaka. Oya Melaka Agene, Naoné, il y a Monique Nkasa Bolumbu, Soro Sengi, Tomolaka Musapi. Bakolanda yo, bapesa yo. O bamelaka mai, sucré, binopé, tobosani binoté, tokomela ensemble. Il y a vos familles Kanisa qui on ne peut pas laisser comme ça. Nous allons danser, nous allons célébrer. Yango tozonga qui encore na mokoto, poto lukabana na biso, bayako sepena bango ensemble. Voilà moi ezalaki ya famille. Tikanzambe wana apambola biso. Merci beaucoup. Merci. Merci à la
côté filet. C'est côté là, c'est le Bolumbu. Côté qui a Maman Monique Nkasa. Yeah.
Whoa!